bazobimisa balibanda epinga na kobenga ondeko nanga asumison opeke respect beaucoup na kati ya emonu réellement vivant wana il y a des pions oyo bazoteka bainformation songa na yebi yango ndenge balongola il faut babongisa otokobanda tokolamuka awa baaudio ekozala largene awa nga nazobisa kasi yango na sikonga nayebi information na sikondeni ya sowa olia tu parce que ya gabi bazongisela ye mbongo na ye tomona likolo ekweya te bato bapema elongwa te mokili ekontinue kotambola alors Bijou la reine paye wana bossispan na ye ndenge bossispan de Bijou la reine bossispan na pe patrici baota makamamame na kati kuna alors Bijou la reine nga nakoyebisa o courage mama na munoko mboka na biso balobaka bakubali kaka bakosanga balobelo mabe mpe bakutona donc ye lokola lelo bakondane babe afingaka ngambo wana bato bazofinga ngambo obi ya mona boy peka kotanga koma mabe mpe na tango bato bafinga na koma ngambo abe basi basipane na omoni peso totali pe bien na kati wana mwa tendance ni ça bana na oza mama na biso ni mama ya kufela ba jouer bon je ba je peux les kufela biso akufela bilo bale akufela ba biso ba jéro to on dit que Switi wana Switi mo ba ko les armes ba radio te indéterminé ba radio te mais ma punition mais punition on denga na solo ba et tant que na ile gérer comment on va probler et da ko la mutunyo tu étais obligé alors on va c'est un peu de parler par rapport à ce sujet sur la toile donc je suis très émue de savoir que Cobetos hier Cobetos ont tué les défenseurs. Cobetos ont abandonné la vérité, papola, abi non, assez, n'a mis gorge, comme on dit, mais je dois parler. Alors aujourd'hui sur ce plateau, il va vraiment parler. Merci beaucoup à tous les abonnés de la deux chaînes Oromo la Bisso. En tout cas, continuez de vous abonner, d'aimer, de partager nos vidéos. Surtout, likez, c'est très important. Et commentez encore. Merci beaucoup à Exode de Mickey derrière la caméra. Et merci beaucoup à tout le monde qui m'aime beaucoup. Je m'aime les gros bébés de la presse congolaise. La Giga, maman d'amour. Hein? Donc, je m'aime la star du moment. Partout, voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je salue FM 4 fois boss depuis Paris. FM 4 fois boss depuis Paris. Merci beaucoup au Pedro Dallas, JB, Ouma, Luta. Voilà, merci encore une fois, Balobina. Mamie Sadina, famille du Bota Source. Niclette Douma, il y a un beaucoup de gens. Merci pour la merveille matérielle à la Kinshasa. On a famille du Bota. Pour les engagements, les mamans depuis Paris. Je vous aime, maman Belgique, depuis la Belgique. Voilà. Et tout le monde je vais recevoir aujourd'hui. Il y a Jerry Cobetox, DCC de la presse congolaise. Toutou, les défenseurs, il y a des comédiens, Papola, Tumba, Bakombo Tuyaye. On va un peu le parler. Jerry Cobetox, bonjour. Bonjour, Jenima Ibé, les gros bébés de la presse, la fille qui dérange. Voilà, bonjour, nous abonnés nous sommes de partout dans le monde entier. Les amis Bongongaï, Bato Botalima Lelo, Jerry Cobetox, on parle d'Issango, Descensé, voilà tout, garçon et l'Onimabé, Yanzala et Internet. On va pas ça dans l'Onimabé. Mais on a zonné la réponse Yesu Christ, Yesu Massia, ni beauté ni éclat. Donc, nous avons l'équipe qui sort tout, la beauté, ça, Satan, ange de lumière. Makasi, Yesu, la Bible, le Yesu, ni beauté ni éclat. Parce que tu as commis ce mobile qui tourne parce que ça va quitter. Satan, là, tu as massé pour Satan sera bimelo, généralement, Satan bimelo boy. Mais qui dort. Mais on a mobile. Mais ce qu'on m'a bien, comme ça est bon. Donc, moi, tu es bien à Bandironio sur Roland Bisso, Coco Warrior. Papa pour ta famille, mais ici, je parle étant que Jerry Cobetox, défenseur, il y a ma comédien. Ah, on a un azor, on a bon. On dit qu'on défend un peu ma musicien, mais ah, on a un défenseur. Il y a un comédien. On a des casquettes, on a défendu José de Londres, on a défendu Baya Gianni, Baya Po,
on a défendu Maï Kalambaye. Donc on a ça bongo, on a zoné les casquettes dans bateau tout bon on a géré comme tox. Donc on appelle les ngabino makasi lokola maman na biso anima longa, maman passa, maman na balombula, Davina, David et puis Élysée et puis sans oublier sponsor officiel nanga pour ça la yanga moko. Donc Warriors c'est mon aîné, maman Mamicho depuis Monaco. Donc depuis Monaco on a payé son bambo de en tout cas ma sœur, en tout cas aux appels dans mon thème. Donc il y a papa na pesi no bambo de parce que j'ai comme tout savoir quand va couple. Alors au des autres de ma couple là-bas. Voilà. Maman Anima Longa depuis les États-Unis, merci beaucoup. Depuis Montréal, depuis Montréal, hein, depuis Montréal au Canada. Maman Naswaka, ça l'a bien, Maman Anima Longa, ça l'a vraiment plaisir. Voilà, j'ai correcteur et pour ça. Mais bien on a relevé ce moment que la sonne de mission pour la tala comme et au côté de ma tombe. Côté ma jolie kalunga na bipo. Il y a quoi qui n'a pas on va défenser les gens comme ils vont défendre la santé. Té na défendre la bango mais sauf que pesa opposition non pas monter mais tous les artistes baza bandeko mais soko meki na belvi na ye mais rien n'empêche maman kalunga ma top mondeko na moseka mondeko totoka na papa na so meki na ye au président lombe meki na ye parce que toko tala te moni mutu po asala combo na ye je demande osali combo no beza facilité mais au mona mutu mo boya ko salir yo ka pona émission moko a émission na mukili eza bien te mais ya bosko moni na ye pona ko classer ba mal intentionné voilà mon bala li tutu j'ai correctox to fandi to moni kande ma mbeza na ba réseaux sociaux mutu ma benga bota na chemima nani ngana yeba ba pasala ba association au groupe à WhatsApp et là au moins bimi na kata groupe mo ya WhatsApp et na libanda ndengeni to moni ba ebi na ko suspendre ba longoli joue la reine ba suspendre ye na kati ya association d'une oya ba comédien et non no ya bon ezali dirigé par le président Thomas na Saïsa réaction na yo ndenge comme na réseaux sociaux ba suite pourquoi à travers à maman à son mars à cahier à lever la cahier réaction non. Merci beaucoup Jemima omoni dossier on a lingo bango penza makasi penate parce que aimons-nous réellement vivant ezali la structure mo bande on a biso ba solution bazana kati mais ngana on ba bango ke ba ke no kubumisa structure wana makasi ali ke président Ansu Solo la président Duche Kapanga bazawana batika politique à deux points sur ici mais à deux mesures plutôt on se comprend batika politique wana donc politique wana za mabe moni politique wana et surtout audio to likamweleki na kata groupe et bimi ni banane po makamana basaila en émission kana na butu suspendre nani bijou la reine suspendre ye balongoli donc on se mona que depuis pasteur Jean-Paul Mayaka le baki makambo batu bazo mitema na bango ezali et mona ki lokola obomeli bango comme alors bane ko luka eloko moko boyeka to ke nanu na ndenge ba suspendre bijou la reine émission na combien de fois batu baleki kezaki babi ezaki émission o ekotaki avant makambo wana batu bayeki ndeko diembelango alors lokola kaka batu basa mal intentionné balali wala siko bola kisangana bo en tout cas bandeko na sebi no pena pesi no devoir o bola sa place bijou la reine atangaki combo ya soi-disant moto bo suspendre bo le ataka encore côté moko et bongo siko ndeko na biso Nintendo o to betaka na ordinateur Zuma obiso to betaka Zuma siko tia fana na chaîne na ye azo kotsa ba vie akotsa ba mbongo na kombo ya mutu oyo attention parce que batu o ba condamner bijou la reine ba condamner pour na attention parce que bijou la reine attangi kombo ni prénom ni nom ni sobriquet attangi te mais lokola Congo ba ko vanda ozo calculer lokola boyebi kaza déjà la famille boto c'est la zone bana inter lokola ba komisa ka bo sko ya bino o ebele ba vanda kana na plateau o ba yaka kotalisa biso ke maman na biso da BBC théâtre maman na biso ne muta sali boye ceci c'est là kasi siko nana suspendre bango baza kuna te na groupe wana te baza kuna te alors politique wana faut tout changer yango moni makambo eleka na kata groupe WhatsApp wana ya zoao et bima libanda faut ko yeba ko batela bosoto so alo bakelo ko mopona mamba ba cotisation ba matanga mutu akufeli boye
bokotise te mutu akufeli bokotise te toyekomona ya kulutu na biso lambelambo personnel bokotise donc na kati wana bozotala balance nani azopese na bapoids mouche na bapoids lourd bazobimisa bango balibanda epuis nga na kobenga o ndeko nanga un solution que je respecte beaucoup na kati ya aimons-nous réellement vivant wana il y a des pions oyo bazoteka bainformation siko nga nayebi yango ndenge il faut babongisa po tokofanda tokolamuka awa baaudio kozala large ne awa nga nazobisa kasi yango na siko nga nayebi information na siko ndeni ya sewa kasi bato ka bana kati na bango bato ka bana kati na bango mais on a besoin de ça. Les qualités naza na kati te me na information kasi pona kotali sa bango bango baza na ateka ba information bazala bato bateka ba information donc tant ba oteka ba information bongo eza bete bazo bebisa et le problème ça street moi bien ba star rebelle ba na kati kuna vous comprenez mais le lo soki ba information comme koteka ba kotela bijou la rien est-ce que bango bibliamo officiel ke balongoli basipandre et puis bango komisa ngo dire ke eza structure moko boye yango nde moto egéraka bacomédien quelque comédien naza na respect nango makasi egéraka quelque comédien eza bandeko na biso mpe bazwa likanisi kitoko mais eza bokomisa ba structure moko boye te ke bino moto wana monopole ya tout parce que ya gabi bazongisela embongo na tomona likolo ekweya te bato bapema elongwa te mokili continue kotambola alors bijou la reine mpe ye wana bosispandre ye ndenge bosispandre bijou la reine bosispandre mpe bato mosusu baosambaka mabe na kati kuna bosispandre bato bolongola mpe politike ya soki wana bino bozombola mais concernant koyeba mpe papa na biso sa esalaka moto ya logique nayebi oui azaka moto ya droiti kasi yango ngai naza lokola moni ngai siko nakomi lokola nakoloba nini molobeli bango na ndenge ya libanda mange nazala bayeba deja mabe bao baza na kati parce que likambo azoka wanga nalobi yango ya cotisation lelo estce zoka azala na buku wana lelo on a tout dit que ça n'a qu'à te pouvoir. Kasi nazu information tant que matière est sur matière ya moi les on dit sikol alors bande ko nga boza na tout cas na hotel na bino te za structure mo kitoko mais na kati na bino eloko oyo nyama oyo abebisaka libesu azalaka na kati ya libesu donc eloko ezobekisa na kati ezaka bato bana na kati bijou la reine lelo botie na motalaka botie na croix bosispandre etala ndenge bajournaliste oyo baza na tendance sane basali bemission butu oyo babokolaka mibali baoseka ye oyo babokolaka mibali na bao babokolaka basi na bamonaka bapasi ali basepeli balosala émission alors bijou la reine nga nakoyebisa o courage mama na munoko mboka na biso balobaka bakuba njika bakusangana balobelo mabe me bakuto na ngo donc ye lokola lelo bakondane babe afingaka ngambo wana bato bazofinga ngambo obi ya mona boyi peka kotanga koma mabe mpe na tango bato baofinga na koma ngambo abebi basi basispande naye omoni mpe so totali mpe bien na kati wana mwa tendance mongo eza mwa tendance mongo mpe eza wana bandeko nanga baprésident na ngai moi aussi je suis président comme vous nous allons président depuis 2007 si lelo je suis président et puis na bimisa comment ils sont là moi na ba moi yana ba tusu ba mal étagionné gérer lisusu nani na kotangela bino 3-4 stars na mboko na bimisa tanga pour t'aimer Karine Yamado Baby Donja pomba moi na ping pong na fulai na film kui pour ça lelo kui film na nga poto mte fulai vrai ou faux 4 wana Karine Schengen le roi dans le monde d'Azoti Sylvie Mapata ça pas lava leader lava vous comprenez pas ah voilà si comme président belé ba kisita est-ce qu'on lui a l'air avant la lettre il a minimisé Jérique ba na oya non oya ba tout na yo nani oloba je na oloba pona ça na film na mboko ça la succès ya mado pe ça la succès na poto
Et bien, on a été un film monté sans succès. On a bolingo ba pombe si la raté film ya mado ma petite selfie et quand ta première film quand t'as pas fait ça tu mus tourne Vincent on a pas bon qui s'en a chaîne à Vincent première production film nga vous comprenez na ça la petite à quartier ta touchina ah voilà ta touchina na quartier wana vous comprenez na ba film oyo bundela nga lelo a été à ce là-bas chronique pour la sina tiede ya komo so so yo lo bio gérer lisusu nani en tout cas oya en tout cas nakoya ko sous-estimer ngate na mwana modero lelo modero so afandi ebi batuni na banani ba osala fierté qui so gérer Doudou Soupu des bêtes rois des bêtes te wana bango bazaki ba président wana bazaki ba président te baza ba président ngana ko kuta structure do na ko ba makambo biloba lo ba télévision te ba ilo kanto aza lelo na France na kuta ye mwana te Jibombo, mwana ya modero. Si la mbuka doré, oh lelo kwa mwana nzonzi, mwana ya modero. Mirma, mwana ya modero, ba Mirma ba yena simana biso. Chukelo ba yena simana biso. On comprend? Donc, soko meki, na porte notre esprit académie des stars. Est-ce qu'on a yé po, na tout na autant azala chef directeur artistique pas modero. Yo zaka nani kupoza wa basera na lemba guerre ya modena bana ye mutamasima na bana siko bitumana bango babundango yo bunda guerre bitumana siko bango babundango bitumbe kota tina ba famille oleka kamate bosuka na epulu e kaboli amirai totokani ba yeba masolo grâce totokani personnel mwana ba ya modèle suka e bana lemba boso comprendre siko soko yé siko ngana oya parce que na moment on est très bon moment on dirait Gérard comme une esco mettre pas yo bene na bundi bundi tika lembi so ye na oya na côté mbote masibe nanga ba nani ezaka ba ndeko na biso ba lisungi ba duche kapanga ba Romeo mwana ina ba Junior Lusaulu vous comprenez ndeko na papi makambo akida asali na yeka na ntonzinga Sharoufa asali petite sœur ya président Elko amona ki voilà. Donc, on a un masolo ya marambo ya lelo te. Soko meki na ye puis natanga na mokenge li deuxième primaire, troisième primaire, quatrième primaire. Papa Bado Martes, ça venu mona Bado Martes. Et pourtant on Daniel ba nga na mwana lemba tongo poni yo ndima pete yo za mwana. Ngana zaka mwana lemba tango lemba na 1986 mukume c'est maman nzeke. Oh il faut le papier au mwana lemba. Comment lui a raténé? Les papa so soma pa na lemba. Ah, ba ngo ba papa la soma le pa na lemba. Ba miso pe ba papa soma pa na lemba te ma beta tolo. Baba na lemba. Papa posa mwana combien fois papa bino soma le pa na ko. Bana banana baloba. Bana lemba. Et vous vous foutez la came. Te so ba foutez la en passant. En passant. Mais nga lelo komi na ko betela tous les adi mo lesika ba kunda mutolu na avenir Keti. Ah, côté mwana banani. Donc naza via Karim Mokonzi. Donc babele moko. Nani? Oza vie pe ya Yvette. Te yena Yvette. Yena Yvette na nini? Na lingwala. Te la lingwa na Yvette. Voilà donc Tolobaki, les lots de toujours retrouver la casquette à défenseur. Quand on va défendre les justice. Des injustices, oui, et on peut la discipline. Mais parce que pour le baril déjà les bossos, peut-être même pas le bel. Si on va pas le baril les bossos, il y a bien monté. On va dire que l'information. Supposé. Mutu, naïve que la structure ou est censée pas dans ma yéli. Parce que jamais quoi agir, qu'on punisse sans pour autant qu'on fait sa blâme. Sans pour autant qu'on fait sa avertissement. Na mutu ne le gars la bonne. Car c'est n'a pas na boya ngote. C'est pas quoi agir bah. N'a pas l'eau, pas déjà. N'a pas c'est pas na boya ngote. Mais tant que vous suspendre, vous avez appelé tout autour ya moto vous suspendre. Vous avez appelé dossier né bien. Na bandeli lisusu. Atanga ki kombo. Même dans l'état de l'autre vidéo à bijou la reine bakina. Non, on a place pour bijou la reine bakina. Non, on a place pour kende makala ke. Mutu yaki na makamba soso eza nani? Oyebi wapi saka to na mutu yaki na makamba soso. Do Belgique nyonso pe yo explique que eza soso. Et puis soso mo yo ke mila ki sakena na soso ndeli. Eza musula kitoko. Baliaka ona mwamba ya mosaka ya ça dépend pas du papou ya lituma etinga mimi na lingali partie de la guerre na partie de la guerre utenga linga kino oni kota kino sanga na
qu'on a l'obello. Et puis l'obello. Donc, Bijou la reine, Vana na osa mama na biso, on est maman là pour faire la jouer. Bon, on peut pas les monter. Je peux les couper biso. A couper le babilo balé. A couper le biso va gérer tout. Mais je dis que structure wala la structure mo ba ko. Les armes ba radio té. Indéterminé. Ba radio té mais que pas punition quand. Pas punition mais punition on denga na toloba. Et tant que na gérer tout mo ka ko belé. Et là pour la mutunyo. Et là pour la mutunyo. Et puis Eza atangi como ya Botswana. Voilà. En tout cas, ça a été bien dit. J'avais dit que nous faisons les analyses très bien réfléchies. C'est une analyse qu'on fait par rapport à Makambo et parce que depuis hier, on a vu que la tendance sous bazoya pour la kofinga. Na évité ba moni plaisir na loro ni. Te mutali boso na mura yo ba motala komoni. Mura. Ye mutali boso na sa émission a CPL. Le quoi ba wela mobile na Bijou la reine. Ya moni ngai. Na ça ka le droit défenseur. Voilà donc.